lisolo za kokoba suite ya masolo yango yo troisième partie grâce na kati ya mosala. Oh grâce auta mboka moke moke amesana kasi na lopango yango tala makambo ba misusu bachola misusu baboya misusu bayina me misusu pe bazongisa motema sima mpona koyamba ye. Voilà toyekola kotraite baninga lokola biso moko oyo elingi basala yo te yango mpe kosalaka moninga te. Oh grâce mwana ya mawa troisième partie. Mais te soki ki wapetela bala moko libanda bango pe baye batala boye moto za kopela batala boye grâce za kolela bakiti batali. Oh naseli boye ko grâce makamini oyo natumbi bilamba nani ni esalemi eza lisi abo atumbi bilamba ya grâce. O bilamba na yo yango na bilamba na ngai lisa sai nini Lizzy. Hey, bango pe tango ba comprendre que Lizzy alingi kotika grâce na kimia te. Ti atumbi bilamba na ye. Hey, ezo ya kaka grave. Ezo beba kaka. Aleli bilamba. Comment hosti? E bani nanga nino sa nengwana. Comment hosti? Okesa bongo otumbi bilamba na ye. Bilamba na ye. Ala tasu te otumbi yango. O mutema mabe obele ona kosala nazo kabola bilamba oya yo na kabola ngwante yazu ndambu yo pe ndambu yango nazo sa sikoyo. Oh mama pardon limpesanga pardon ani. Oh c'est le test ko singa ba pardon oki mawate po na grâce o mutema mabe ndengeni. Et bon, c'est comme maman l'obate, d'après yo, au sali malamu pour pas mettre l'homme à beaucoup. Voilà Lizzy moté mama beka kapona grâce. T'as la grâce. Nandimi demande au sengingai, ozonga nano na chambre na yo. Kino, to ozonga sa makambo na nzela. Mais soko boy ko zobilamba oyo ngape na kusilika. Madame, yé pa ko yina ngai te. Madame, na lobika ke non, esaki na ngwa erreur. Soka saki erreur. Na comprendre ye eloko yo lingi akolinga pete makasi posa libongo nako continuer côté côté la ye maltraité yo obi opinion na ba décision oyo ils ont compté awate ngana zolo beloka kate so bilamba oyo eza sous ordre na pesi yo okasi na sepela makambo zo sala okasi na fierté ya komona oyo mwana ngazo sala yo oyebi nango te ndenge ezosala ngai atake mama ozoyeba te tala nde moko mpe ka lokola mama na yo tala ngai naza na bafere ya minene mpe naza na ta nyonso kuna awa na famille na ngai naza na ta moke. Na mama na comprendre yo mama pardon. Sawa na bondeli yo mama likambote na kozwa kasi na suka bilambango mama kotomboka te voilà ba solution ko bikozwa ma grâce oui madame ngaye et sona bengo di fona no poyo oyamba na sene musika na cuisine na banda kolamba. Bon madame Sonia mwana mwasi na betele ko lisolo yeyo. Bon nazo pesa yo emploi oyo lokola enseignant o banda kotangisa ye nde na lobela ko liboso yende aza domestique na ngai nalingi otangisa ye ba manière ndenge ya ko vivre na ville pe ndenge kolobaka français ya malamu ya kotelema penza kando ozomone wana aza mutaba surprise akoka muso mabe na comprendre malamu madame
Bon, omoni kozwa mwana uti na mboka aye na ville ameselezaka facilité okomona basurprise ebele ngai nakomeka na ndenge nyonso oyo nyonso wana ozoloba okomeka wana esimba mpe nakosala yango. Grâce madame oyo professeur na yo ye akotangisa yo ndenge esengeli olobaka malamu. Madame bamite boyemba abadobetaka bafimbo na osipa nanga te na mboka mpe babetaka biso bafimbo kaka moloko na yo soki osali mabe abeti yo fimbo abetanga fimbo kasi koswanga te leseka kosala mabe te. Madame nalingi nanga te madame babetaka fimbo tala mwano nangu toyoki eloko te nanu kutolobi eloko te nangu tobandi kutu te wando banga boye azoka na musala na yo. Nazoloba yo so ozoloba musango nde yango wana nalobi yo sa musala na okolanda ye te. Voilà balobi ko entraîner mpe kodresse mwana ya boye. Malembe mwana azoyekola petit poisson deviendra grand kaka bopesa nde mwa mikolo. Voilà madame mpe pembeni aza kopesa baleson aza kotala aza koadmire. Grâce oyebi okomokoka malamu mpenza naza na fierté na yo. Merci madame. Awa lokola oyekoli kosala ba phrase koloba pe kosala ngo na vie na yo namoni tomata na sujet mosusu. Ok baleson eza kokende lelo tokotanga eloko moko. Sujet na biso ezali la concordance. Mais madame concordance yango so elobi nini yo? Ok wana mpenza okopose question malamu. Merci madame. Yoka ngai concordance ezali accord entre sujet na verbe. Nakanisi ozoyeba malamu c'est quoi un verbe? Olobaki le verbe c'est un mot d'action. Nasima madame payoki tantina zaki wana beta maboko alobi mwana azokoka en tout cas nasepeli mpenza ndeni mwana nanga azosala en tout cas azomata nayoki eka sikoyo bravo nayoki mpenza. Ok ça va nakendaka na salon voilà mwana classe azwi azotanga makasi azozwa mpe bapoint malamu. Abdul na poste mais Abdul pe keba masolo bandi mikolo yo toza na mayele keba na bafoje Abdul nani wana muta poste abandi kolala kaka wana na kiti vraiment. Abdul fonga porte yo nani wana fonga na lukoza Grâce. Grâce il kamni boyko fonga la porte Grâce. Et comme yo Abdul vraiment ozo li boma tonine malade des yeux ça ne va pas la tête tela Abdul ozo na chance ko leo na lamuki malamu. Bon comment le bakeno lamuki malamu lelo nalobi foti na ngambo ko pona telemi nazo zwa te belé na lobela kayo. Bon okomo lo bape okomi ko yekola yum to utaki na mboka okomi ko yekola koloba monoko fongwami bali kofinga batu. Grâce bayekoli soko koloba français ko komi kofinga. Ok lelo obandi na no silicité mwana mboka yekoli koloba français makasi kofinga. Donc komi koloba nanga que je suis un faux rien lelo mutako leka la porte oyo abongisa na français na ye soko lobengo bien te. Bon olobelinga balamu. Abdul je vais sortir. Abdul je vais rentrer. Abdul ouvre-moi la porte. Soko lobengo malamu te okota wate tango zokende yami bale otoke obimi ozozonga ozotoke oyebisinga keno je suis de retour. Abdul pati balwa na ye alobi boyekoli français bokomi koyekola kofinga.
Yey. Mibe kwa sika yango ekoti. Toke nanu avant d'entrer. Français malamu avokota. Ah. Eh, biso bato totanga te pasi. Tokosala ndenge nini soki bato babandi biso kofinga na ba français milai boy. Makambo nini oyo totali boye mopaya Angel yekuta yokela kaye mawa asokola mwana mwasi alatisi lokola mwana ville abwaki elongi ya mwana mboka alobi oza na ville zala na aspect ya bana ville oyebi kazo bongola mobimba na ye. Voilà tomoni grâce na elongi na elateli sikoyo etikali kaka nde elobeli echange. Voilà bato mosusu bayokeli ye mawa bato nyonso te baboyi ye bato nyonso te batelemeli ye. Voilà babandi ba soin maquillage pédicure manicure balobi to bongo lelongi ya mwana mboka. Ah, bande ko filme na biso grâce mwana ya mawa. Yende bayokela kamawa. Ah, moni siko bimi na tan. Aspect penza ya bana ville. Eh, bande ko. Talatai. Etelemeli. Lokola moke tonga. Taille olympique, athlétique. Ah, bande tolobi teke mboka mtebe bisaka bato to mboka mtelongola kitoko wa moto mais na minute oyo penza changement nzoka bazobima lizi pe kutu tala ye kutu ya beta penza na ndenge na bango bana ville. Angel vous mela weapon Angel bazobima bakende wapi pardon bolipisanga en kangimino tango molai matala motuka tokei. Désolé, nakalisaki na mema pe moninga na ngamoko. Moninga na yo. Wapi? Yaka bima sikoyo. Bango pe bazotala. Acha lokolo libanda. Babunga moto yo babenga ka grâce. Babungi ye parce que ayaka na kitambala na mudinda ya jeep. Autaka mboka na saki ya Usofia. Lelo tango atelemi balobi oya uti poto. E bongoleli aspect elateli bango nyonso batikala bakoya mikalikali e kosokoma ya boye babanda kotala boye banda soki etili nzaka correction batala esika kofinga ye soki ezali basuki e baloba susuko bandima peti ndima pe mama lizi ndima pe oh me bolobi loko te ka soka sali mabe nde bogangi soka ziksi biloko nde bolobi ça va amata na motoka ok tokei mama bamata bakende aza na spe ya jipi ko olingo loba nini bongo yo lingo loba ka yoka tobongi na spe wana akomi komesana na famille yango. Angel alobi bosala kaboye te azaka ka moto lokola biso moko aboyi alobi akosala pembeni na ye te akontamine ye. Voilà bolingo sangi na mitema ya bato basaka égoïste balinga kaka intérêt na bango oya ye koki ya moninga kipaka te pasi ya ye basunga pasi ya baninga atalaka te wana eza mabe. Bolamu na yo yango zoluka bolamu ya baninga yango boyi eza mabe. Yo awa na mokili soki okufi un jour bakokanisa yo na nini
n'est-ce pas oyo yosali bato bakokanisa yo na makambo kitoko tikeli bato makambo Lizzy azosala grâce nani akolinga yango nga pe na boy yango bakei famille mobimba bango na badeplace Abdul zalaka wana osinzela et voilà toujours en famille toyebi famille na biso Walter yaya na Lizzy mwana ya mama Elisabeth l'aîné de la famille mopaya na bango pe yeyo Angèle à côté de la chambre mwana mobali alali on se réveille Lamukako. Ah. Oh, Angèle. Oh, merde. Mais, c'est trop tôt. On va dire avant, boy, vraiment. On dit avant. On dit que 10h30. Quoi? Oh non. Eh, non. T'as la cause d'un souci quand tu es à l'air. Zana souci. Il y a côté la kendengo mele lobi na butu. Si, ok. Olali Nandumba. Hein? Nga saki abanda lobby. Oui, bien sûr. Hey! Oyo nini? Tell longi na yo. Yo, omoni yango aventure, hein? Omoni sikoyo. Omoni nde na suki siwa. Tala, l'air aba aventure te, pardon, Angèle, siko te. Et quoi ça n'a pas aventure te, hein? Bon, likambo toza mopaya. Mopaya ye? Oui. Oh, kana tongo boy. Oh, nazo c'est la nanga motote. Bon. Oyo, aza penza intime. Kendo mona ye. Eh, bon, baza pe bato milangwa. Bato bambia sipe. Eh, Walter akenda ki na ba. Amélie ayebi teke na tongo masolo komi mosika. Voilà tozela balobi mopaya za kuna bomonana na sola milangwa prière bala moko na tongo nzambe limbisanga lokola na betaki molangi na langwa ki me mesure elekaki nzambe comprendre ngai bai bakomisaka nzambe lokola tata te me lokola koko pokoko atosubeli akoloba te. Ah, il y a pas de bazalaka boy. Bazalaka ba jeune fille. Ah, bonjour mon amour. Oh, pono ye tongo boyko. Oh, moni obandi susu. Benga na kombo na ngai. Sikoyo. Ngai afana ya afana bengo na tout ça la programme. Mais qu'est-ce qui se passe? Nini yango ka boyko? Oh, olobini ngana yo likamni tuzaki na ngolobi yao. Ah bon? Nazwa occasion anate na luki otobima osate ma nakase kutunange koza normal maintenant moninga nanga na belle susu nazama kasi ta kosona na minute pardon. Oh ça va bomba énergie na yo et boka simona mwasi lobi bokenene na boîte bomeli na ye okamoye. Ah, mais nasoka moi nde yom tozozo ba décision ya komi sa inspectrice olandaka ngati na club pesa nga explication. Oh, ya solo. Ok. Mwana mwasi oyo na mema kilobi tokendaki komela. Ye cousine na ngai Angèle. Ondimi sikoyo. Osepeli? Ah, na lobi na nenga mabete o. Tala, neka to so na teo. Ah. Voilà. Mobali ya basi bakomo confondre ba cousine na bambanda abetika matolo ke non azana cousine na ngai.
Voilà, motuka mokolo yango tala ndenge eza kokota. Reste à découvrir wana fosa la ka Walter na yebagi. Voilà moi Nandako. Ah boss. Bon retour hein. Hey Walter. Wana Angel balobia sa mopaya ndako. Est-ce que ça va? To be honest, Bona sala honnête. Nasa malamu te ça ne va pas. I know I'm not the best guy. Na yebi ke non naza nanga mobile aleki malamu te na nyonso. Naza pe na ba faute na ngai. Myself. Mais quand même eloko onga nazoluka na yebi. I want that girl that can love Nazoka moi. I'm not the one Ndenge ni mwese zolinga te pona o nazali. Mazolinga nga pona o naza nango. who feel my pains. Nazolinga mwasi oyo akosentir bapasi na ngai, akomprendre ngai. I can look deep into her eyes. Tell her that Mwasi oyo nakotala na elongi boye, naloba na ye ke non je l'aime. I know what I want for myself. Nayebi eloko nazoluka mpo na nga moko. I'm not fine. Ah. Grâce paso bima. Mikolo oyo babongoli mwana mwasi. Regarde, deuxième regard. Grâce. Obimi kitoko merci. Ah, mwana mwasi ko bongwa maya boy. Keba po kiboba mobali bandaka na miswa. Balinga mona loka kitoko te. Ake wapi keba po mikolo ko mobima pamba pamba. Toka likamba ba agenda te. Na bato porte. Hey, Abdul ye peza zolo tele bandoto. Abdul azo krake mwana mboka sokami, mwana mboka komi na spe mosusu. Joyeux anniversaire. Mokolango bango nyonso basangani bazo fêter pona moto oyo yaya na bango. Balobi anniversaire ya Walter. En famille bazo sepela. Moi molangi. Merci mingi na bino nyonso. Obi esalinge sengo penza. Ah, obi na bosana ke lelo anniversaire nanga. Onga moko tukimonga. Mais en tout cas Lizzie merci ya. It's not my idea. It's Angel's Namoni eza idée nanga te. Ezali idée ya Angel. Yene mtapesi wa boulot yo. To salo surprise anniversaire. Merci beaucoup, merci. Voilà cadeau, gâteau, nyonso sika moko. Bon, tolongwa awa tozoke na hotel oya cher ya mboka oyo. Tozoke de kuna ndeko fête anniversaire. Mokolo ya anniversaire ya Walter bato nyonso basepelaki. Na grâce pe na kati. Bandeko mwana mwasi penza salami bandeko mboka eboma babote bato ebele mboka ebomba bote ya basi ebele. Ebongwameli, esokwameli. Ake kolanda mwa masanga. Azoba suspense. Pardon Walter. Nasala on a côté pardon. Grâce. Maman limbisanga pardon. Comment ça? Osa prudent c'était bonne nini? Ojo panza fin. Maman ngape pardon limbisanga isa faute na ngai. Limbisanga maman. Tala malamu sala keba. Longole langa biloko oyo. Kombela nga place one. Ah. Asala mosala. Pourtant ya sala mabe baganga rambangu. Mais so asali malamu bamelamaka. Baloba amra moke.
mosala na ende yango oyo bongisa longola salité. Can I ask you a question, sir? Est-ce que n'a pas posé une question, monsieur? Oui, vas-y. Why did you do that? Why did you Pour nous salaki bongo, hein? Oh, intervenir pour nanga pour anini, t'es maman sileki. Bon, na habité. So, can I Bon, ask juste you que something? n'a pas posé une question, moko? Yes. Oui. What you said back there about me, you don't mean it, do you? Makambu, oyo lobaka mokolona pour nangai. Osalaka pe intervention pour nangai, non? Thank you, sir. Merci, monsieur, merci, mais de rien. Bon, je préfère bien Walter. Si vous bien monsieur. Walter, ça va, merci. Oh, ndesi ba masolo moko bandi sika. Ndesi ba komi sérieux na masolo. Clean very well. Oui, beaucoup kombaka bien. Very well. Olambaka pe très kitoko. Clean very well. Makamne so sala ngo très bien penza. Bon, ça va, nakenanga. Nazel kwa osala. A plus tard. Oh, donc si vous faites que wana pone logo nini. Po bendaka mwa lisolo mulai. Hey, mwana mwasa salami. Akomi ko benda regard ya mibali na sentir ngo. Walter ake wapi? Asaka nzoka mutamilango na comprendre. Ye penza côté kwiti azana record. Ye wana melaka mwa kopo. Is that a bad place? Eh, asa accompagné. Ah, place en kitoko hein. Ye bato azaka na bango pembeni bato aboyega. Place yango bien hein. E kitoko penza. Nga ba place boya, isala nga bien. Bon, c'est pas grave. Occasion ça nango. OK. Oui, bien que l'Alexis on a kitoko lelo, na sepeli fort. Voilà ma solo entre bango mibale. Ma solo ba moré. Ba kenda ki na ba rendez-vous na bango romantique. But, you know it could be us again. I still love you as always. Oui, binde ka makambo oti ko lekana kanisi na ebisoka ki na linga koka minga. I'm not impeccable. And you are not. Bon monde za saboy. But Oza pe moto kele la gate nga na kele la gate. all these things, I mean, you're not. Mais nande tozo kende na makambango ko swana ko benda na ko bunda. I'm getting tired. Ozo tia matata petro ba réaction peso le kamndelo. I'm sorry. Bon ça va limpi sangai. Saying sorry is not really bad now. Bon, koloba pardon yango te muteke bon sa makambo nyoso sikoyo. Mais na lembi pe ba réaction na yo. Na lembi ko swana na yo. Muke ko bebana. À cette observation, à l'obinde kazo mone la bolingo ngo ngezo kende. Ye wana tomona Walter mikolo yo ye na ye kaka. Ye penza komi sujet du jour mikolo yo. Yende moto akanisaka atikalaka ye moko makanisi na ezo kende wapi? Makanisi yango zo mona nani eloko nini pona nini ekomi kolia makanisi mwana mobali. Akomi ko kanisa kanisa. Susi boye ya nini ko? Makanisi yango ti wapi bandeko mwana mobali azo bule fort. Eloko nini ko kanga makanisi ya Walter. Et sa famille eza banini balare ezangi ye ou bien masola bolingo ndezo beba.
I'll be standing, I'll be sitting, I'll be waiting just for you. Azeli avandi akanisi oh azaka na solution te come rain come shine you are my heart really go be me really go be more oh really go be me really go be more oh 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 really go be more. Oh yango ni nango kaka bada bada ko calculer kaka so bule nini ko ah pauvre jeune homme tozape na butu makasi oh grâce à lala qui déjà pour bazong si na chambre na yemoko alongwe kuna sika barankini ya lizie lekebele pokuna bazolinga bala sake na mabele bamininga balala na musa kitoko ye kuna lala kana se bazong se kotoyo. I'll be standing, I'll be sitting, I'll be waiting just for you. Really go be more, oh really go be more. In time of sorrow, time of weeping, I'll be there just for you. Really go be more, oh really go be more. Come rain, come shine, you are my heart. Really go be me, really go be more. Oh, really go be me, really go be more. Oh, really go be more. Oh, really go be more. Oh, c'est comme si yepe koto ba makanisi bele oh yepa boy kola la ponge kimi keba ngambo na ngambo ba makanisi bandiko botama lobi kokoma ba sentiment lobi kuna malobe bandi sima na suka misala. Hey, mwana mwasi akompe kokanisa. Hey, mwana koli. Seke ba sentiment bilengi ya kati bandi kosala. Akati pongi suri rebele. Abandi ko seka seka. Seke mwana mwasi pa komi kolota mobali na yebite. Mwana mboka veye akomo yekola. Na ba sentiment miteme komi kosala. Yango peta yela ki autoke tozonga yela ki mosala ndako. In time of sorrow, time of weeping, I'll be there just for you. Walter alalite ti yake na cuisine. Butu wana bandeko bango mibale bazolala te. Tomoni Walter aboyi kolala pongeza te. Mosusu pe koto yo aboyi kolala ayepe na cuisine makamba sika. Oh yepa bosse de loko. E na koki na kolala te lelo. Ngapi la lalite? Oromela mai? Oui, pesa ngai. Oh, et combien ba tendresse? Masole komi ti kokata bango ba pongi. Oh, nini ka etigali? Liloba. Bon, alors na ebité ponolalité okozonga na yo te ça va bien na moni na zonga na lala na ngai azongi te yepa simbi loboko na yeba kinanga bandeko ba sentiment oyo suka nango mwana mboka komeka pe keba bapekisaka moto alinga kende oyo ake deja boy sameki koyoka ndambu hey! Nzoka nde coup de foudre epeli na mitema. Ah, Walter, bolingo na domestique, mama yoka ngwa sepela, soka boyi pesusu ngambo. Bon, masanango moni bolikambango na ndenge zali na zoluka solution, mais jusque là na kokite. Ah oui. Nebi mona mwasi oyo azala no difficile, mais
komona ye kaka boye nde natali na conscience na nga nazomona kaza moto ya émotion makasi. Bon omoni oyo esalamaki entre nga na ye eza eloko moko inévitable lomonaki mango eza te sikolingo oyo bani kolingi domestique na bino grâce tala kombo na ye grâce. Ok olingo loba na nga ni sikoyo ke olongwe na maka okomi na domestique sikoyo ntango ya koyoka yango akoya ndenge nini. Bon nalina loba te ke no nga mtu na boyi makambo me nalingi mwana mwasi oyo nalingi penza na motema moko nalingi grâce. Does she love you too? Ah oui ebongo ye palingi yo penza. Bon eloko penza nalingi na mitu na sikoyo sikoyo eza nde problème na nga natalisa ndenge nazolinga ye ndenge nazomona mpo na ye nalingi osunga ngai mpo nalingi mwana mwasi oyo penza nazala mposo osunga ngai sala nga ke non nakoka kosala likambo na ndenge bien. Oh s'il te plaît Fred kosala nga eloko wana te ko. Oh nalobi te ke non naza koevite yo nga mpe nazokanisa tala Fred sozo oloba na nga ke non nazongela maka nde wana eza possible te na kosala yango te malamu banda kokanisa nini kosala nga mo nayebi eloko nazoluka eza mwasi oyo nalingi sala nga ke sunga ngai non oza moninga na nga ti makambo eza sérieux eza très sérieux nzoka masola bolingo ebotami na ndako grâce ayelaki mosala mpo yango alongolaki na mboka akoma na ndako boye mwana ndako akrake ye Walter alobi mosusu te na sentir que non coup de foudre azaki na mosala na ye mosala pe oyo ayela na ndako oyo nayebaki kaka ye fo akota awa oyebi ke nakanisa te kozala awa na ntango oyo. Bon limbisaka soki naye komona sikoyo yango nalinga nde namona yo avant nakende olala opesa nga te mwa sourire bien quoi. Nandimi te ke na comprendre te grâce ozomona te makambo yo ozosala ngai oyo yo ozosala ngo oyebi te nazokoka kokanga ngo te. Walter oyo esalama mokolo wana ezalaki erreur ezalaki efoti na ngai ezalaki erreur te yoka je t'aime mpe oyebi ndeno na zwa eloko ya boye te ebetisanga motema lokola yo bonga alingi yo lelingi na ngai yo te nalobi te kolinga nga mbala moko nayebi eza nango likambo ya lelo nalobi te mais soko meki opesi nga chance kozala bien yoka nalingi kasi nazala mobali wana wakozala kaka wana mpo na yo permettre nga nazala moto yango ko s'il te plaît nakozala wana mpo na zwa soin na yo nazala wana pene na yo baideologie ezokola apesi ye liloba mwana mwasi alobi nini ko grâce mosala oyelaki yango oyo te masolo mosusu ebotami lizi mpe bakote oyo naloba kutu lizi amaka po Walter na amaka baza na bolingo na bango akala po ntango ayaka na palais tomonaka comment ça va? Yes. But I've been waiting. We need to talk. Esenganga na tosola oyebi tosola likambo nini Lizzie abisinga likambo Fred. Est-ce que c'est solo? It's not. Non, ce n'est pas vrai. You didn't go on a date with Fred. Donc obima kite un jour na Fred Motowana. It Oh, wasn't. tokendaki mokolo moko ka bongo tobima kaka I'm listening. nazoyoka. It wasn't Fred. It Ezaki was Fred Walter. te. Ezaki Walter. 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 How is that even? Et bongo oh
Wait a minute. Zela na Beginning to comprendre. make sense. Ah, na comprendre ça na sens. The funny attitude you both have been putting up. Yongo bino mibale bokomi na batitude moko boya compliqué na ndako oyo. Do makamba sika nde bandi. Nzambe na ngai. Na yo pe susu. Talk to me. Do you love Grâce lobelanga ko olingaka ye. Yes. Oui, oui. Nalingaka ye. Mais nebi nanga te ndenge ekomelinga na linga ye mais na lobika ona yebi. Pardon kasi. Et bon sikoyo, pardon nini. Mais yo sepela kutu te. Angel alobi malamu. Eza sentiment motema na yo. I wouldn't have guessed it right. Oh, fena kanisa makambo na bulaki yango penza boyeko. Na banda omona deja tina timbelaki deja. Oh, yango bandako ndako bat bali kolala sute na lizi. Aboy kolala pona nini? Oh, bat balingi so pongi te ndenge nini? Alors que ye kuna Angela auto yoka deja li solo na ngambo. Hey. Eh, Lizzie. C'est quoi le problème? Fred will take my calls. Fred aboy ko yambapel na ngai. That could probably be because Oh, it's late. et ça parce que ils ont retard aux hommes en alerte au comité. Te, azo rejeté bapel ne sonazo bengaye. Nebi que ça Nicolas grâce. Et comment bangisa ngai? But you know, he was actually right. Mais oye bien. Non, déjà bongote. Grâce à ça likamote na kata makambo yo. Olobi nini? Well, yes, they did go out. Bon. But Bango un jour babimaki, c'est vrai. suspicion. Mais eza au-delà oyozo kanisa. Eza libanda. But I deserve to know, right? Esengeli na yeba sikoyo pe eloko yango eza ndenge nini? Okay, yes. Ok, But Fred oui. wants to explain it to you. Fred- He will. Alingaki expliquer yo ye moko. Don't Ti make hasty decisions. bon, côté ya makambo ya kanisebelete na kati And pe probably not too long. eza peut-être lisola bolingo mosusu. Ndeko na mobali nde mtalingi ye. You are leaving. Yo lobi olingo ke na yo sikoyo. You've always been there for everybody. Oyebi kozala kaka wana mpona moto nyonso awa na ndako. I need you. Sikoyo nakomi na posano makasi. Olingi okende na yo. Ah, kolobebele te, kokanisebele te. It's really complicated. Bon, likambo yango eza un peu compliqué. S'il te plaît. I'm pregnant for Marcus. Naza nazemi. Ah, yoka. Lizzie, the Eza un peu first- compliqué pour expliquer au Lizzie. Mopaya yaki na ndako na masolo na ye. I wish you'd stay. Bango père. Aww. Ah, posa na ngezaki ovanda su mwa mikolo. Bon, soki nakokaki nakoya kovanda susu, mais nayebi ke ntina kokende boye na kosanga bino mingi. Grace. Wait right on. Naopesa bacoordonné numéro na ngai. Time. Yo okobenga nga ntango nyonso kolinga. Anytime. Na ntango nyonso. Okay, so can we go now? Yeah, Bon, ça va. Est-ce que tokende sikoyo? Ok. Tomonana. Mopaya yaki lelo akei. Et voilà masolo mosusu nde bandi po toyebi na biso ke awa grâce akomi kovivre masolo ya sika. Me lobi mpe bonga eza tiki no masolo ngo ebandi lelo lobi babebisi po so babebisi mare na bango akosilika makasi. Oh, Grâce est amoureuse. Walter aussi est amoureux. Masolo ya sika nde yango wana.
Walter. Tala nalobi koko sangate. Kobombela ngate. Na bombelo tenin. Soki oyebisika nyonso eza malamu. Nayebi ke oza mobali ya mwasi moko te. Nalingi sikoyo obebisa motema mwana bato te. Pardon ko décevoir ye te. Bon makambo lobi eza de tozofinga ngai. Oh na fingo ndenge nini ko. Yo nayebi yo. Mais naza sérieuse, s'il te plaît. Kosale mabete. Ok. Ndeka kolobia. Bon ngape ndenge okebwe na kozanga yo. Oh oui oui, ngape na kozanga yo. Mais na kozonga nanga na koya na batango moko boye. Ok, ndeka kolobi. Nalobi teke no okende nga pola tika mwana mabe na ndako koya koyoka basango mabe yango te nazozela. Mais grâce na moni aza mwana mwasi moko malamu. Aza mwana mwasi moko penza oyo penza. Akomi kondi mama. Mwana mobali akomobeta pe masolo na ye. Voilà toleki toza wapi. Oh, namoni bango bakomi pe kokenda ba rendez-vous makoyo. C'est que mwana mwasi ayekoli makambo mbango akomi pe na ba via ba mure. Akomi pe kokende ba promenade. Akomi pe kotambola. Bato nyonso pe na ngambo babete ba masolo na bango. Ba mure pe bakuteli na coin na bango. Bazobeta ba causerie. Awa pe voilà tomoni histoire moko. Bato mususu babete masolo kuna boyebi bala basifie za facilité. Yango na kosaka na vie na yo te mwana mwasi. Ce n'est pas que non lalo la muki bala moko non na komi pe avocat na komi nanyo yo. Ah. Voilà ngambo yo. Mwana mwasi akomi na tendance na bizaleli ya bana ville. Grâce à Pengui, tout le bandengwana, grâce à Pengui. Mais ma kamba bandara nango bien boy. Nazoka moi, suka malamu. Soke baby na suka, na mboka sangwe kokende. Na mboka mama kolela. Yango grâce sala makamu na nenga propre. Is it the money? Are you don't you get tired? And I was asking, do you know what is tired? The definition of tired is a money. I'll take a picture. Picture? Can we? Okay. Bangwana na kati ya ba promenade batona masolo na bango. Let me see. Shoot it. So how do we get it? In Egypt, you give it to us. Oh, no problem. That's very stupid. Yeah, but that was like... You don't think so? No. Let's go give it a big picture. Voilà comme masolo bakangaka ba photo baloba tozana ba photo souvenir à bolingoyo. Makamango ndenge bandi tozozela suka tolingi te mutayo kasonia watu afengisa famille.
don't like it? It's beautiful. I'm scared. Why? Photo kosa mabe. Oh, photo sana ngobi yeme nazo banga. I'm just a maid, right? What about your mother, your sister? What if Awa you toza want awa to biso know bibale. about Promesse ate. Mais siko soki maman na yebi, soki pende kono yebi, izandenge nini? I don't believe them. If Ngai anyone na is koki found, kotala bango te. Mafu, wa koloba loba. Mafu. what counts Na is liku that na I ibate love you réaction and na you bango. love me too. That's all. L'essentiel, You don't have to ngala bother. lingi oyo linginga c'est tout. Susi no eza wapi? You are right. Nakanisi ya olobino malamu. Ezalaka bongo mais s'il te plaît. Hey. Ah, okay. Ok, ça va. Okay. I'll see what I Wana can ba coup de do. fil I'll et forward bandit. it through email and wait for your reply. How about that? Bon, ça va. Non, soit là, le camarade, on a tel alors, ceux qui vont répondre. Nenga nini, ça va, ça va. Okay, no problems. I'll get back to you, okay? Ok, ça va. To so la simat. Ça va, to causer le camarade. Yeah, I'll call you back. Ouais, ça va. To benganati. Maman, mwana. Kind of happiness. Yango bachar ya ba. Esengo so osana ngoza suspect. Non na moni yango te, mikolo na moni yango pete ba sourire boy. Maman oyebi, You were right when you said. nakanisi osana raison tango lobi ke. Hein? I found mine. Ngai siko na moni choix oyo bongi natalisa yo. Ah, tikolo baboyeko. Ça c'est intéressant. Maman, Your son is now a changed man. Okay? mwana na mobali lelo akomi moto mosusu a changer. Naebi. Ubinga na zela rapé okoma moto moko bien responsable. Mais nga pesa kana fierté ozala na mama lokola yo oyebi. Mama ta lelo tendance belo bimi kitoko mama na ngai. Ndeska na bata wana na bepoko wana. Abandi déjà kokotsa lisolo. Abandi déjà koloba ke no moto ya motema azali. Ba photo ebima. Lolangolo fitane loba ba mongo. Walter abimaka na bolingo na mwana mwasi oyo domestique na bango. Mama eza bolingo tolingo loba nini? Mama tali alobi nini? Aloba bien, aloba mabete. Siko si ba photo wapi? Nazongo na chambre na ye. Ba comprendre masolo ndenge ezali. You sent for me. Mama obengisi nga. Explication des anguilles. Encore Lizim talukika makambo oyo. Yonde oye kopengusela nga mwana ngai. Pesa la réponse. Yo, na mwana nga bozobima, n'est-ce pas? Loba. Oyo nini? Loba te oyo nini kasi? Maman, pardon, maman, pardon. Pardon, nini, nazotuna yo. Bongo maman nanga, ozaka pe amoureuse. Oleka pe na ba age wana te mère na ngai. Kabe, bunga wa. Oh, mama boyengo po nini ko mama nanga, ozalaka pe jeune fille. Bobanda pe baba bolingo na ba gender, ba pekisaka yo te. Lelo ba comprendre grâce azosala bolingo. Nana ni Walter mwana na ye ya mobali. Eza bolingo mama yo benga ngo oyo kobenga. Po ba mère boye balinga ba diaboliser makambo pamba. Alors que likambo eza mitema ya bato mibale. À suivre prochainement bandeko lisolo ekosila wate. Nani aboyi yango? 4e partie loba. One plus one equals to two. But when you talk of love, love will not get formula. 1 plus 1 equals to 2. But when you talk of love, love will not get